N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour Président Sarkozy. Bonjour maman. Quel poste occupe-t-il au sein de l'INC? Je suis le secrétaire fédéral de l'INC à Johannesburg. Fédéral de l'INC à Johannesburg. Et quelles sont les stratégies qui ont été mises sur pied pour asseoir l'INC en Afrique du Sud? Les stratégies mises en place, nous avons convaincu la population en leur disant que non, le président Vital Kamerhe, c'est la personne qui a été mieux placée parce qu'il a mis ses ambitions politiques à côté et il a pris toutes ses ambitions, a mis à côté et il a compris que non, il a fait montrer à la population l'amour du pays et il les a montré que non. Il a pris le président Vital, le président national, le président Félix Tshisekedi. Ils ont fait leur alliance qu'on appelle cash et ils ont donné les pouvoirs à la population. Et c'est un peu ça. Et quel engouement de Congolais qui sont en Afrique du Sud? Vous-même, vous êtes en train de voir la population, tout le monde est alerté, tout le monde est derrière l'INC ici à Johannesburg, précisément à Yeoville, là où il y a eu la zone rouge. Et quelles sont vos perspectives d'avenir? Normalement, nous travaillons surtout sur la conquête du pouvoir à l'an 2023. Vous visez le pouvoir en 2023 parce que les relations entre Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe ne sont plus solides? Non, les relations sont solides parce que, madame, vous-même, vous avez entendu le président Félix, en France, il a été clair avec son directeur du cabinet. Il a fait voir à la population que non, lui, il réitère toujours sa confiance au président. Mais le président Félix peut toutefois doubler son mandat? Ah ben oui, on est dans la politique, on verra en 2023, mais je suis sûr et certain que la CAP sera sur l'INC. Ok, nous allons à l'aéroport, le président Vital Kamerhe est atterri ce soir, c'est pour quelle raison? Le président Vital, il y a une mission, il est dans une mission, il est dans une mission diplomatique, disons une mission officielle. Ok, je vous remercie. Merci beaucoup madame. Bonjour fédéral. Bonjour monsieur Zumba. Il y a tout le monde qui est batondi awa vraiment à la carte ya ville à Johannesburg, précisément la carte ya Yeoville, où ils ont qui zone rouge combattant à qui ma solo qui est INC ba parti politique de l'eau INC et sali démonstration batu batondi et belé pour na koyeba koyamba mwana mboka Vital Kamerhe. Oui, population bazali awa bango nyonso ba moni ke mwana mboka Vital Kamerhe azala bolingo ya mboka azui makamuna nyonso atiango pembeni. Lui azui alobi que non kimia ekota na mboka makambu nyonso mwana mboka nyonso a se retrouver azui bokonzi bakangami na mwana mboka Félix azui bokonzi bapesani na mwana mboka Félix yango wana kimia ekoti na mboka yango biso to convaincre population nyonso to lakisa que non mwana mboka Vital Kamerhe aza mutu o aza mieux placé pour na un jour à diriger mboka la biso. Est-ce qu'il y a koyana Yeoville? Ben oui, oui, toko za base na eza awa ils ont réclamé et toko sala le nécessaire, tokosala, tokotia sécurité nyonso, tokosala ce qui est possible pour na mona mboka anyata makolo na base na ye na Yeoville. Ok, merci. Merci beaucoup. Oh, bonjour. Bonjour journaliste. En France, ba Congolais ba la biso partout dans le monde entier, ba présence nini ya présence ya président Vital Kamerhe awa motif ezani officialisation ya parti ou ezaka par rapport ya visite ndenge za le président a eu mission officielle, disons c'est l'Afrique du Sud qui lui a invité. Afrique du Sud mutu bengisa qui a mission awawa ya makamna biso mboka nde musala oye ayeli awawa mais tellement que ye aza awa na parti munene base na ye za munene awawa en Afrique du Sud yango base na ye ezokende koyamba ye et puis ye akoproclamer jour ou akosola na base na ye. Président Sarkozy auparavant ba politicien bana ko betama awa na kata Jobu to pe na Yeoville awa soka chema kolo ko betama to kotanga ba kombote stratégie nini o yo sali ko sangisa ba congolais ko la taper bateni ya Vital Kamerhe boza vraiment à l'aise tous les congolais d'accord stratégie ni o sali. Ben oui stratégie to tient assez eza pona ko
pour expliquer bango bien to faire voir bango que non mwana mboka kamere ezandenge bango bando yo que lango te bando yo kango ndenga mabe mais biso to te bango to expliquer bango pe ba comprendre que mwana mboka kamere aza mutu aza mieux placé pour diriger mboka na biso un jour pour achaki ba mission politique na ndenga mopanzi andimi à se sacrifier pour kokaki pe ko pesa candidature na présidence mais politique ngo pembeni ba politicien nyo so ba yaka to mona ba pesa ba mbongo moi 1000 rand opesi ba toi pour ba kongo te topesi ata congolais moko ata $1 te topesi mbongo te biso INC tozali parti oyo bato baza na bolingo ya parti yango bango nyonso baza awa ba adhérer na parti ba adhérer pour na mbongo te. Merci beaucoup. Merci. Tomoni désordre et ça makasi entre cash na FCC. Récemment la population en face à même ligne batumba qui ba effigie na ba effigie ya Jonas Kabila. Tomoni lobby na kolwezi ba jeune na ba effigie ya PPRD batumbi photo na ba ligne ya président Félix. Yo bolo bani. Oui madame, normalement bah tout y a cash na FCC tozali famille politique moko tozali en coalition na bango. Ndenge tozali na coalition batu na batu tokosala tango président national Vital Kamerhe akozonga na mboka akoluka à faire voir amona ba autorité ya FCC pour bango nyonso ba vendre ensemble toza famille moko ba désordre wana esala maka société. Mais le président fédéral message nous ko lancer na peuple ba commettre ba défi oui na peuple bazali ko sala eloko wana il faut batele misa yango parce que tozali na famille moko tolingi mboka kimia ezala na mboka tolingi ba désordre ezala source na mboka te. Merci.
Bonsoir, monsieur le maire. La voiture est là. Bonsoir, monsieur. Mais il faut que je suive le mouvement.